Il y a plein de comédiens belé baza déjà en cours ya otika biso. Net année oui, naza prophète, je prophétise déjà. Vous verrez des artistes comédiennes, il y a Bassi. Oh baza pe ba géante na moko. Baza déjà en cours ya liwa. Ouais. Na bongisa na lobai comédienne moko te ba mi balé, po etikali moko. Voilà. Quand la même année, mususu aza pe déjà un problème ya santé kalaté ceux qui a à se répandre, à se repentir, to à lukinza mais Dieu peut les sauver. Peut-être ezaki ka mutu akufite nde il fallait kufa. Peut-être ezaki mutu mo mususu il fallait kufa parce que c'était la mort na ba comédienne. Ba comédienne mi balé. Biwe zotambola nango ko lukana ni ko mema selon ndenge nzamba yebisaki nga. Et quand na transmettre maloba ya nzambe ya ngate ya nzambe ekokisami botika makambo loba prophète des nations, prophète de la nation, un prophète de Dieu ne se limite pas. C'est comme si ce que prophète de la nation congolaise, ce qui à Paris, il faut prophétie aux gens. Ça c'est minimiser la puissance de Dieu. Il n'existe pas de prophètes majeurs, non, la Bible n'a pas dit ça. Ce sont des choses que les hommes ont inventées. Ce qui va message comme Obima Ming et pas comédien, et ça parce que diable a côté Ming na milliard comédie. Satan a côté trop. Comédien comme les locaux et ça sont des aguiles bosote qui va tout ça na maïe les penza pour gagner. Mité ma batu comme ma fanatique mais comédien comme les locaux ndaro qui n'est pas simbi qui attirance a étouffé baninga ga yenda ye bana comédien comme autopsie prophétie aliwa mutakufi bato maele koleka biso oh il fallait bato bakufa kaka bato bakufa kaka mais akufi na tana été c'est ça le problème. Voilà so zana nzambo ko li ata poison okufite amen ata poison pena e bomara bato binemino ba oka mokufite parce que Bible dit ma coupe déborde en face de mes ennemis. Je peux parler de mon frère Caleb Toukebana. Oh lelo na moni na stade jour wana na martyr. J'étais très content comment on a commis une ambition politique. Mais ce qui bazui Caleb il y a 2002 bazongi selibiso. Nana on dit que Caleb a rose na vision un jour à kenosa politique. Bienvenue à tous les abonnés au Banadagabiso à travers le monde, dans Nouska Télévision et puis Nato Kana Télévision. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Segon Kapanga, Kapangalogie, les guerriers de la presse. Un grand merci notre Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Pourquoi pas à Papa Maradona, à Missi, à Maman Nanouche, à Missi Bakolanabiso. Voilà. Merci encore une fois par rapport à vos aïbélés. Parce que vous avez belé ou vous pouvez confiance à Rolanda Bisso à travers le monde dans différentes chaînes Bisso et vous pouvez confiance pour nous Rolanda News l'actualité du jour na Bisso. Par rapport il y a Liwa ou Ekomeline de Bisso comédienne Mélodie et puis Bisso chaîne Oyo te présenter ma sincère condoléances na Bisso na famille biologique et puis na famille artistique Mobima. Mais Bisso tozongi na moi référence mon cœur l'autre photo yambaki prophète héritier Imbole oyo alimbole la kibiso alobaki et Mikoleza koya azomona comédienne moko akokufa donc mota théâtre moko akokufa et tout moni yango s'est réalisé tout moni sert na biso akufi tout moni prophétie et s'est réalisé quelque part tout monde rabatu mingi oyo bandimela ba prophétie te batu ebele ba beta ba prophétie bakara et tout le monde a quand même ba prophétie ba ça nzambe oyo baza ko baza ko pesa ba message tout le monde a un message yango ezako s'est réalisé raison pour laquelle tout les prophètes hérité Imbole to solo la nous toeba c'est quoi la prophétie et puis likamwango o ya lobaki lelo ekomi réalité voilà DT José Fongola déjà Platon Abisso prophète hérité Imbole bonjour papa Segon boni Nzamba zobatela voilà sepelé vraiment Nzamba zobatela et to sepelé sous komona yo merci ngape lokola na sepelé komona bino voilà tous les prophètes hérité Imbole par rapport à message de prophétie au pesa qui la fois passée que comédien moko azokufa to moni professionnel s'est réalisé quelque part tant likambo ane komi olingo lobanini to interpeller onini parce que ba to ebele ba yoka un message mais tant so ba to mingi ba captira qui to ba captiva qui vraiment
message en côté. Mais tout le monde quand même prophétie, message en se réaliser. Bon, en fait, il y a liboso, biso toza ba instrument au nzamba utilisera à l'écart par biso pour la avertir. Pour prophétie musa nango eza ko avertir, ko prédire, ko loba makambo e ko ya lobby. Na bongisa na loba comédienne moko te na mi balé, po etikali moko. Voilà. Quand la même année, mususu azape déjà un problème ya santé kalaté ce qui a à se répandre, à se repentir to à lukinza mais Dieu peut les sauver. Donc prophétie eza nzamba talisi yo likambu ne yo communiquer ango peut-être ezaki ka mutu akufite nde il fallait kufa peut-être ezaki mutu mo mususo il fallait kufa parce que c'était la mort na ba comédienne mi balé biwe ezotambola nango koluka nani ko mema selon ndenge nzamba yebisaki nga et quand na transmettre maloba ya nzambe ya ngate ya nzambe ekokisami wana to rejoindre Bible koloba ne Bible lobi. Quand il y a un prophète qui prophétise la paix et que cela prouve que c'est un vrai. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui dit autre chose et qui fait autre chose. So inza malobi likambu e komaka. À moins que muto azolango ba précaution abongisa ta muso etambole nae. So eza ya liwande komate. Nous bénissons Dieu parce que ils a pas si qu'on perdre muto. Mais quand Dieu accompagne quelqu'un, ça donne ça. Voilà. Ndeko Mélodie Oyebakie, actrice Mélodie. Pas personnellement, mais naïe bien à la télévision, né artiste moko na biso à Sari Théâtre na groupe à Papa Sans Souci. Je le connais là-bas. Naïe bien voilà. Voilà. Mais actuellement, bah prophétie, bah message mingi bimaka na nzela ba comédien, couper ça ba comédien, bah message bimaka mais c'est comme si bah message en haut ezaka un peu abandonné. C'est comme si bah yo kaka na bangongo, bah mso mo zongo lisano et puis on dirait bah mso mo zongo d'une façon à makiona. Mutu moko imaginer na ye et puis alobi na ye kaka pour aloba po batu balanda ye. Mais pour que batu ba zwa message wana vrai, batu ba pesa yango considération, kotalisa batu na nos différences wana ya prophétie. Il faut que limbo lango ndenge ni pour batu ba comprendre et puis ba za quand même prêt ya ko landela quand même liloba o ebimi na mosai nanza. D'abord la nina na bandela que prophétie ça rapport à la comédien prophétie d'abord est pour tout le monde, voilà, pour toute une nation. Il y a une peine à expliquer que nzamba lo ba raté pour si c'est Dieu, Dieu peut te parler de quelqu'un qui est en Suisse, en Allemagne. Prophétie ça et partout. Tout je suis prophète de la nation congolaise. Non. Si tu es prophète, tu es prophète. Tu es prophète partout. Voilà. Partout. Mais question tout pour la prophétie, il faut qu'on l'année l'accomplissement qu'on ajuste par rapport à Malobananzam. Toute prophétie qui ne cadre pas la parole de Dieu, ce sont des choses à mettre de côté. Il ne faut pas qu'on dise ma prophétie au Ezana Katali Lobanzam mette. Raison pour laquelle Batouebele Lelo Mitema Nabango Lembi et Lingi Soukosam Melamingite. Parce que ba pesa bango ba prophétie o e cadra na malobate. Parce que prophétie il faut ça nakati ya liloba, nakati ya Bible, nakati ya maloba nanzam. Si quelqu'un n'est pas enseigné et que yo pesier prophétie, profession ne kokisa mité, ako baluke là. Ako mono faux prophète, ako longwa. Mais soraza ako long église, soraza enseigné bi que prophétie zo faire partie ya liloba d'abord. Deuxièmement, Bible lobby qu'on examine. Alors pour la romaniola, il faut qu'on examine. Donc c'est comme si naïe na ebisi papa second, nenge naza awa, nazo mona mama o ya botio, azan noki alinya bomayo. Il faut aux la capacité à examen. Pourquoi maman linya bomanga na ajoyo, tandis que na libumuna ekutu, na maboko ne loko la bébé abomaki ngate. Quand on a koliboé, ne abomanga wande examen. Donc il faut toujours bananzame ba examinaka. Pour examiner, tu as l'appareil de mesure ya prophétie yango. Ba ebiswe loko eza libanda ya malobanzambe te. Donc on dit tondima bindima ndima yango lelo mingi ata ko kende église comme lié passi ako ka souté po aoka passi na motema ba pasteur ba chokanga ba lianga ba mbongo ba déception est belé ya ba sai na nzambe surtout ba prophète. Yango Bible lobby que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Voilà. Prophétie ezadon. Ezadon kako nzamba pesi mutu.
capacité spirituelle on zamba pesi mais yango tende koko ma doctrine donc vi na yo soka remeke lié en prophétie jour sous Satan a peur lobela donc il faut ba maniola maloba na nzambe dans les écritures voilà au ajuster et puis au examiner voilà mais quelque part l'homme de Dieu prophète héritier Imbolé prophétie musu en a précision oh la prophétie il faut en avoir précision non pas précision nenge bamso balobi que non il faut ntamso ko loba nazomona nzamba la isinga comédien peut-être comédien mwana mobali azokufa mais mamoni mwana mwasa akufi mwana mwasa okufa mais mamoni mwana mobali donc on dirait prophétie tant nzamba lobaka est-ce que apesa ba précision té apesi ba référence marambo belé surtout mingi bato ba ma hôtel mais la mingi place soura. OK d'accord. C'est une bonne chose, une très bonne question. D'abord, premièrement, eza likamoye baboye. Nzamba nzambo atika batu na suspense te. Nzambo soit lobi likam, c'est pas un Dieu qui dit autre chose et qui fait autre chose. Wa lobara yango salara. Nzambe soit yo biso liwa. C'est que arobongi selope et lo nini il faut ça la po liwe ate. Voilà. Mais par rapport à précision que abimisa date, jour, longia mutuna kombo, Dieu est souverain. Et là, batu mususu, nzamba ko sungai bongo. Apesio précision et longi kombo, likambusongo lo pakala. Mais est-ce qu'on a batu mususu, nzamba linga sungai, na ndenge ya akopeso année, na pesio moite. Abiso ka na 2022 na otombolo. Mais abiso moite. Ake garder moyen moko parce que ce qui est révélé pour nous, ce qui est caché pour Dieu lui-même. Donc, oh, nzamba bombi, oko talankati na ngote. Même na Bible, ezana bato nzambe alobela makambu, na bilembo, na basine. Ba marchand ya Tarsis. Nzamba alobela bangote que Jonas a salinga mabe akiminga na mungongo. Mais na naufrage. Ba comprendre naufrage journante, ba comprendre te poani maso na mission ngezina. Or, c'était le langage de Dieu. Voilà. Si il fallait pas tirer au sort pour savoir nani azo sala bango boy. Na Josué chapitre 7. Bana Israël aïe et beti bango. Nzamba zo Joshua bio les enfants d'Israël va commettre l'isumu, va toucher par des choses dévouées par interdit. Nzo ke zaika Joshua yemoko. Mutasaki mabe menzamba comme si comme Joshua les enfants d'Israël. Donc Dieu ne peut pas nous montrer des choses qu'avec précision comme mutu boinabu. Non. Akoloba en général, c'est à vous batubo prendre garde. Et alors qu'on a une naba comédien, mbala basi mbale ba okufa. Ce que c'est que bana basi nyonso ba comédienne basa la prudente. Voilà, naba oba libanda parce que ndeko to mona akufi na mboka Pointe-Noire, libanda RDC. La prophétie ezo cadre karaté, ya on voilà, ndeko lobi. Sabandeko, botika makambo loba prophète des nations, prophète de la nation, bolo ba babilo wala te. Un prophète de Dieu ne se limite pas. C'est comme si soko za prophète de la nation congolaise, soko ke na Paris, za mazana hote. Prophétie aux ça c'est minimiser la puissance de Dieu. Je suis prophète au Congo, mais ce qui peine à Gabon, je suis prophète. Parce que le même Dieu qui marche avec moi, il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Il faut la prophète de la nation car en Congo. Non, on est tout simplement prophète. Il n'existe pas de prophète au majeur, au non, la Bible n'a pas dit ça. Ce sont des choses que les hommes ont inventées. Ce qui est alikabo, papa egosala kaka. Voilà. Egosala kaka. Dans le sens que prophétie, examen en haut, c'est dans la parole, maye le père Moutou. Et ça là, pour savoir, n'engeni nzamba lobara. Donc, quand on a vu ça likambo, dans le bas, même quand le professionnel a ça kati ndaku de ça amela en église. Je prophétise quelque chose. Oh, na obenga mukolo na l'église azobimate. Nzoka na lopango ya église, mukolo professionnel azala kati ndaku. Mais l'église est bien le prophète a raté. Même Samuel, Nzamba tinde na ndako ya Isaïa ya Isaïa ke David a pas le roi. Nzamba zo tinde na ndako ya Isaïa mais David aza ndako taza Zamba. Na Nzamba pas mona ite que David a na ndako te. Po David a na ndako taza na Zamba mais neni Nzamba tinde prophète na ndako. Prophète que kuna bandio se confondre Eliab, oh Shama, a se tromper plusieurs fois jusqu'à ce que Tony banyo son débat na Nanzambe pa eba que David aza ndako te mais pour anini atinde ki ye na ndako. Donc l'Éternel est souverain. Akoye bisanga likam ba pienga komba mutute. Voilà. Alors négligence na prophétie. Parce que tant on le bas qui des comédiennes bazokufa
ba mingi ba mona ngoka bongo parce que ba message na koyoka ngo mingi ba prophète ko leka ko loba na ba télé ko leka na ba réseaux sociaux ko loba biloko mo ba message mo bongo mais quelque part to loba message tango ebimi tozo mona ezo se réaliser eza manque ya considération ya message to eza négligence to ba comédien ngambo to loba na mingi ngambo na ya ba comédien pour que to leka côté wana eza négligence par rapport na yo nengo moni to eza nini par rapport à ça. Bon, il y a les bosses nous, ma prophétie n'y ont sauté et zalara y a qu'on négligé. Nous sous nous tout pas qu'on négligé té. À Sambela et Penza. Mais volontaire Nzambe ko kisamika a kufi kaka. Pour que Nzamba justifie mon salina soit pour que Nzamba gagne gloire na donc bon lobby ba tout pena ba zuper en considération mais komiga. Combien de fois le prophète va faire sa prophétie que Bitumba Beni, Bitumba Rwanda et aussi la maison de la Mouki Lantongo va vomi 5000 kuna. Et continuer kara. Donc la prophétie est obimalango, mais ma béwan est continuer. Le premier élément pour Nzambe moko alinga manifester gloire ne que na lobarali kambu et komara. Deuxièmement, et cause à la négligence de la part ya batu. Ba négliger nini a négliger muto azo prophétiser a négliger na prophétie ma négliger yo muto azo prophétiser a négliger pour nini pour atali âge na yo atali ba voir na yo atali influence o ebanité na mboka ozanoka jeune boye peut-être a gros jijo pozo kanzala yango yo lo ba makambo nzambe ba yaka ka bongo c'est là où il y a un problème donc aux yeux ngo à cœur te pozo ta la muto a prophétiser apparence qui le frère Noé tango atonga masuwa aya bisaba tubokota me baotala Noé baotala masuwa te baotala position likolo te ke comme yinda baotala Noé kutu vraiment yemoko kutu Noé on les connaît très bien le problème eza batika kotala ba état physique ya batu batika kotala bisopo tozo souffrir tozo mongote héritier imbole ne rien au Congo na cause à la rien na Congo mais j'ai la parole de Dieu qui peut sauver amen. Amen. Parce que ceux qui battent balongoli kaka misu wana ya kotala ka biso mwana monga muke mwana toko bota na yebiye leki. C'est comme ça que on a prophétie frappé. Et frappé mutu. Élément mususu eza distraction injectée par les diables. Dans l'odeur. Batu nsomo na ando sa melane bien. Quand mon kolo yebi sie que liweza libosono na lembi prière. Ya komi na bolembu. Nikolo wana nde distraction ye. Nikolo ande Satan a fongoleli ba porte à masumu ebele. Pour frapper bien parce que l'ora liboso Satan a salariza koki misona nous présence en Nzambe bato ebele papa second kapanga o mitema bango lembi présence en Nzambe ba oye bate kuni ni Satan a bongisela il fallait peut-être tant azui échec wana na vie atelema Satan a utilisé moi simora mabe na vie na ye asalier banko ti abaye Satan a utilisé pasteur papa second Satan a utilisé na pasteur ah bon oui Matthieu, Bible, Matthieu chapitre 4, Satan, la Bible dit, le diable transporta Jésus. Satan a mis Jésus. Soit Satan a mis Jésus. Bon, a mis à Kété, c'est l'icolo à temple un pasteur peut être aussi utilisé par le diable. Abetiso libakuna maloba. À ça, peut-être arnaque. À ça, peut-être escroquerie. Abimiselo mo. Pour gagner l'argent, on a malobi somba boye, sala boye, pesanga boye po, obika yo pesi o sombi. Batubaye barate que Dieu ne peut rien vendre. Nzamba kote ke la mutu elote. Bande olanga basali nzambe soto ana nzala nzambe wa benga biso na musala oleisa biso. Amen. Toko sa makambute ke nzamba lobi somba boye, sala boye. Sala boye, sala boye. Seme boye. Ezo fini sana ba. Nzamba lobi pese loko boye, après so pese ko mona. Et cela fait accuser. O seme autant. Monta autant bobilo. Dieu ne vend pas la guérison. Le problème c'est que est la direction divine. Mais attention la direction divine comme un système T. Parce que comme un système que à chaque fois il faut mutu avant bika asomba asala ça devient une doctrine et comme une doctrine à démon vous voyez il y a un problème ça to kanga motema soki nzamba benga osala musala na ye pour te détruire ba vite européen sa prophétie mutaboyi na même nzoko prophétie zo pe César solo lobi nango likambo ekoma eza na bato ebelo les lois que na église te nda olanda biso na TV na za problème mona likolo pota depuis banda place ewite ebalate asala mouvement buka na lokolo makolo ezo ba problème ba vie ya bato belé baby bongo mais
aoye bate ke motema nende siko mutu eza cause ya problème wana lokola motema comme incrédule motema ezoka donc andimaka basa nzambe makambo nzamba aboya pe encadrement aboya pe même oyo aza sérieux aomoneka net muyibi c'est comme ça que diable a bomé malembe papa bato ebele satan a bomé malembe bakufa malembe pona on négliger prophétie prophétie ce que examiner ya mabe l'apôtre Paul a dit dans la prophétie tozo ya malamu oyo ya mabe totie mupanzi voilà ouais donc so ozo examiner zo ya malamu pe ya mabe tia mupanzi voilà. L'homme de Dieu nangamba ba comédien ba message zobima beaucoup plus na nangamba na bango ba liwa marbebele pe so se réaliser quelque part état que Moussa nzambe tango za ko examiner yango eza dit ya quoi nangamba ba comédien eza likamunini oyo ezoboma plus ba comédien parce que ba message ezobima tout le temps pour na ba comédien na biso. Vraiment. En fait, les comédiens, c'est n'importe qui. Les comédiens, c'est des transmetteurs, des éducateurs et masse. Alors, les sungara batu belé, na maramba sala, ba matéya rabiso. Ce qui est message comme yobima mingi pas ba comédien, et ça parce que diable a côté pe mingi na milliard comédie. Satan a côté trop. Comédien comme les locaux et ça sont des aguiles bosote qui va tout passer na maïle penza pour gagner mité ma batu comme ma fanatique mais comédien comme les locaux ndaro qui n'est pas simbi qui si attirance a étouffé baninga ka yenda yeba na comédien comme et locaux au cause moi si mutu facilement au koboto la mutu mobali facilement yango moni lokola mabe komi mingi nzamba za nzamba mawa misu na yepe et komi mingi pas ba comédien donc quand mabe zo koma mingi na sika c'est là où maintenant besoin attirer pe nzambe directement akomotala lokwa nzamba komi otala soki alobi ye moko nzamba loba to kufi biso nyonso pour voir ne to ko supporter te ya komi ko leka par basali na ye pour faire voir bango ce qui se passe et bandi na ba comédien ya Congo te bandi na Ninive donc nzamba talaka Ninive na Sodome na Gomorrhe pour mabe lekaki dans la milliard comédie mabe ekoti trop Satan a komi diriger mitema ba comédien trop ko tchana ba poison ko boka na ba malade ko luka via mbangu il faut akende poto donc s'il faut asala nyoso agosala pour azwa a gagner via osala ya mo que message zo tourner sur ko epa na bango pour bango ndi ba komi ba élément pour bazo sunga Satan sala musala ba komi oke ba moi ba komi bungisa moi mukie sens na bango ko sala musala ya nzambe comme autrefois sala constant ba comédien ba excuser nga peut-être go choquer tala ba groupe nyonso bana chrétien et bana ba groupe ya ba chrétien tala ngolelo nyonso bien on mona ke bakena mpanzi si je peux témoigner pour ne pas choquer groupe nazomona tisiko depuis qu'on était on grandissait c'est le groupe de ces pasteurs Paul Mayata, Jean-Paul Mayata. Les bons samaritains. Les bons samaritains que je salue le pasteur Jean-Paul Mayata. De la foi. J'ai beaucoup de respect. Hazard, Moussa Lianzambe Moko, au Lelo a gardé opulence nae. C'est-à-dire a gardé obédience il y a groupe nae et tika la chrétienne. Voilà. Le groupe peut être baka et yakapé na sens à chrétien. Lelo oyo. C'est pas que baza sous ma chrétienté mais bazo pesa sous image va pesa libosoté donc image wana et bungi so tali pas pasteur Jean-Paul bien au monde a kokio ça la publicité a conseil lo songolo pakala na landara pena mingité soit ça rappelle la publicité mais je vois qu'il parle trop de Jésus il est toujours pasteur dans ma pièce vous voyez donc bon déjà ils ont sauvé moi image ya théâtre ya mboka voilà même bandeko mususu pe bazonga na ba image to ebelaka bango na kala bazonga na ba image bonzambe zate quelque part to loba ba comédien ba simbi ba les interdits oui to bongo ils sont partis voilà, trop par succès na bango par marambebele to loba to ebi que talent il faut pesa mutu mbongo mais bango ba ke trop penza trop ya contentement mais dit ba komi pena na posa ya a gagner a gosa na ta publicité a gosa te loro mo et glorifier nzambe te bien que ba groupe nyonso ya chrétienté voilà. Mais il faut passer l'effort ceux qui groupe na yo ya kana kombo Yesu tika na kombo Yesu voilà que obima libanda moi je connais tiko
bah message est retourné vers les comédiens. Voilà. Parce que Dieu est en train de réclamer bah toi bandana bango avant. Voilà. Donc c'est une réclamation de Dieu. Yango moni bah prophète misoko ka pas ba comédien. Et pas ba comédien. Ba liwa pe komika pas ba comédien parce que nzamba o réclamer que yo na ebila yo wana ti. Yo ngam na bandana yo. Siko tango combien okomo kende soki pas ba marabout soki pas bandana ngwana ba simba théâtre na yo. Cerveau marabout te mtapesa ki au cerveau nzamba mtapia ki ba idée nzamba mtapesa. Voilà. Le lot oyo bande ko ba comédien en tout cas ils a réclamation ko la zo benga ba msuba zonge pa na e. Yango moni biso na biso comme otala bango ba prophétie pe zo bime pa la bango liwa pe et otamula pa la bango. Liwa eza mutu nyonso ko kufa normal. Mais akufa na tana e. Parce que mona to pesi prophétie liwa muta kufi bato maele ko le kabiso oh il fallait bato ba kufa kaka. Bato ba kufa kaka mais akufi na tana été c'est ça le problème. Voilà. C'est ça le problème. Mais quelque part l'homme de Dieu lelo oyo ce qu'ils ont un message parce que message ils ont déjà obi comédien mususu pour izaki bazami balé moko to moni auto kufa etikali moko message nini o lelo ko lo ba ko s'adresser lelo na ba comédien na biso ba o baza a wana ba o ba libanda o bazo ça toujours musala yango ya comédie ba comédien je vous respecte beaucoup je vous aime aussi beaucoup mais loko na lingi na lo bana bino comédie eza talent nzamba pesa rabatu oza na talent o yango ne ko nourrir famille na yo yango ne ko komiso vedette ko palanganisa kombo na yo mais au salangote sans Nzambe parce que Bible lobby avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. So saliango nanzambe te et que zeloko satan tem tapesa kiyo. Satan a robalukelo un jour. Mais so nzambe mtapesa kiyo ata lelo groupe lona ne sali succès makasité et bani makasité conseil mon empire bino na mutema nanga ayez toujours Dieu comme source à succès na bino. Bozala na conseil. Ba comédien mingi ba na conseil te. Bozala la conseil ya bato ba l'équipe bino na maele bozala na ba avocat peut-être aussi zala quand même na moi pasteur na yo moi te pasteur na yo pasteur ya groupe oyo ayaka avant na répétition ba komena mingi abandi pièce sans prière sans eloko abandi ka pièce ka bongo apolele yango moni ba problème mingi ezobimela bango bongo bozala na église zala yo mo leader non za na église au samela za na pasteur za na nzambe oko za na pe na chance za na bon pasteur te mais yo za na nzambe za na nzambe parce que ngana na conseil so bien monter sauf que za na nzambe so za na nzambe ko li ata poison okufite amen amen ata poison pena e bomara bato binemino ba oka mokufite parce que Bible dit ma coupe déborde en face de mes ennemis la Bible que va tchela au poison 2 semaines au sali 2 ans au sali 4 ans au sali 6 ans au sala kaka parce que le Seigneur Bible dit si je vis c'est pas moi qui vis c'est Dieu qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Donc, chers comédiens, la bonne libino. Bozana nous mingi bilenge, baliwa ngope ya bilenge bo nza malingi ya ngopete. To kufa na biso biso so meto kufa na tana biso. Alors, conseil na ngeza boluka nzambe, boluka des hommes, ba pasteur nyonso ba miibité. Je ne parle pas de moi. Il y a un vrai quelque part. Il y a un vrai. So boy oh, il y a bisoto le kana ba media boy. Que nous lukata ba oh bazana nous na ba fin fond na ba bibwa oh ba église na bango za na ba mbunda peut-être ils sont vrais. Que nous lukata bango kuna balandela rata yo. Que ozala yo mo boy c'est pas bien. Voilà. L'homme de Dieu, toujours qui est n'abso ko chité déjà dans l'émission mais il y a des comédiens mususu baloba ok quelque part bazo yebise babi oza mutakala c'est-à-dire azani lokote les baloba oza ni chaud oza ni froid aza elokote et quelque part pe bande ko mususu mona manque wana ya cause la patience ya ko patienter wana patience ezozanga moni que non il faut kaka na kende nanga ou bena sala boy quelque part peut-être ba comédie bongo lelo oyo ko pesa ngo message pour lelo batmi bazo ndimate ke nzamba salaka beaucoup plus à quel côté mon robot habite yo to mona oza vide oza mutakala donc ene uzonga la tabilamba ozo mona pona bato ya bongo o balingi ko patienter te o balingi vie appréciée surtout dans monde oyo artistique dans monde oyo célébrité oyo et tant que mosa ina nzambe nini okoki ko pesa encore message et là d'abord na yebisa bato ya liboso lobi bato beba mo kwa nzamba salaka te Ngai na tikala orphelin de père et de mère depuis âge à 12 ans. 12 ans. Voilà. Papa koufina na 10 ans, maman koufina na 12 ans. Et lelo oyo na tangi classe, na sali droit. Voilà.
na bali mosi nanga na maboko ya Nzambe na asa kaka musala ya Nzambe misala oyo ya totangeli classe le roi nan tozu yango te eloko evandisi nga boye c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Pour dire que Nzambe sala elo aliboso témoignage nanu yango wana moi na 12 ans natangi na zui ba diplôme na maboko ya Nzambe nga ba inconnu ba futela en classe moni c'est que pour dire Nzambe sala. Deuxièmement ba comédien il faut ba yeba que patience et améliorer la qualité à récompense. Amen. Ce qu'on a patient et qu'on améliorer qualité à récompense. D'ailleurs, on a prophétisé parce que nous avons le lot tourné dans une émission, on a la vision dans Nouchka TV. Nous avons un réalisateur, une caméra, mais lobby dans quelques temps, comme on a plateau et si il y a une chaîne et qu'on mettait partout. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Pour nini, on a patient la musala no. Oyo que la caméra no ma sonité. Ba comédien bati komi yo ka soni ya niveau za na ngolelo. Vie à l'ombangu et gosuka kaka peut-être dans cimetière, peut-être dans un hôpital, peut-être dans nenge moboye. Et puis quand vous allez commencer à demander bah lisungie pas batou, batou ko bandota ba pièce noire kala tant ba ça succès et ko andirsir mité ma batou mususu. Omoni. Donc ba comédien bokeba influence ses amis balé na mokili, influence à Satan na Nzambe. O azo biso amoni o mutakala, miso azo monelo eza miso Nzambe te. Eza miso Satan. Satan amoni o mutakala mais Nzambe latisa bilamba eza talent oza nango. Voilà. Il y a un temps pour toute chose. Satan y biso que il faut pas momakara na janvier na 2022, mais 2022 zara na mois moroté. 2022 ka janvier te. 2022 septembre pesa. Soki Nzamba bongisela yo ko pambwa na juillet ko lula te muto pa mwa na février moni lo ezo bomisa bandeko yango wana donc yepe fois pa mwa na février aliya kota na calendrier na été ba comédien mingi lo ezo bomisa bandeko nga balingi ba kota na calendrier na bango te Mundweri akufa to yebi komba Mundweri mais pour komba Mundweri alekisaka pe makambo alekisaka to yebi ba komba ba papa Mathieu Matondo sans souci pour komba wa komba total na ba papa Kimbanse ke kala la voilà. Vous voyez, le lot oyo, je peux parler de mon frère Caleb Toukebana. Oh, le lot na monié na stade jour wana na martyr. J'étais très content comment on a commis une ambition politique. Mais ce qui bazui Caleb il y a 2002, bazongi selibiso. Nana on dit que Caleb a rose en vision un jour à Kenosa politique. Personne. Et ça peut être patience. Nalandi pasteur Paul Mayata walobi 21 ans. Il y a pas si il y a nini 18 ans la télévision tout naie en secret est-ce que 18 ans on a sali la télévision abanda bu ke la ngombu mamba moko ba bi sauter bon excusez-moi je suis pasteur mais exemple est sungai ngai en tout cas il faut la pesango papa Jean Bedel Piana JB Piana dans landi bangona na papa Noël le vieux Wera voilà JB alobi ba kiti na mutuka ba uti Kobeta musique, bakiti na mutuka, bakimi chauffeur. Est-ce que JB wana lelo akima chauffeur soit télémi a roté matin na repose au transport. Voilà, vous avez un bon transport. Lelo JB au côté masuna réseau transporter. C'est pour dire patience ils ont amélioré qualité et récompense. Et ana biloko mususu na vie sala on a no fele au foot lobby. Amen. Et ça biloko mususu na vie ndima no ba peso salaire à valeur ya musalo yebité au foot lobby. Donc ba comédien bandeko nanga bozala patient. Il y a un temps pour toute chose. Le lot au talon na TV to kangi des jeux longino mais combo qui marabiso. Lobby to kanga na elongi na combo. Lobby okuna bana na biso ba komi lobelayo, biso pe to komi lobelayo. Voilà. Donc je vous aime beaucoup, soyez patient. Voilà. Pour un message au etikali mosa un comédien moko azoku fali susu précision ezanini et puis rolo banini pour na ko épargner parce que ceux qui mutu a landi prophétie et puis a luki longanzambe de vrai prophétie peut changer dango. Oui. Peut changer dango. Oui. Voilà. Ni ne regolo parce que oloba qui des comédiennes mon quoi koufi déjà et puis tozo tale la lisous. Tout à la deuxième personne par rapport au message na yo. En fait deuxième personne wana il est ezan de comme moi si peu. Mais dans le moment où on a le bas pour bien préciser à Zanzemi. À Koufatan au Bota. Il y a Koufatan au Bota, j'ai précisé. À Zanzemi, si Papa Segon va me permettre, je vais donner mon numéro pour Obengangaï après émission. Na Sambelinza me, ba lien émission est tambola ti côté de Goanaza à mon yango.
benganga tato kutani en face te ne serait-ce que na téléphone na rosambela nzambe nzambo ya mawa kosunga yo et puis na kopesa yo ba direction nini divine otambola nango pour que tie okendo bota ozala na ona mona na maboko et tozala na po ezongela musala na bien. Voilà, Tokomi Nasuka, l'homme de Dieu, pour Nabato Baza déçu, Bato yo mitema déjà ezoka, Bato bandimela susu ba prophétie, bandimela ba sai nanzambete, message nini oyo ko pesa bango à travers cette émission. Message on a habité ceux qui na gozuelango 1 ou 2 minutes. Non problème. On est libre. Ngala prophète Lelo na église on a dirigé na sali 11 ans. L'église on a dirigé sali 11 ans, na sali pe 11 ans l'église ngo. Mais na wuti na église moi na maman langa papa langa molimo eza grand frère langa propre wa landinga. Na bando dirigé pe na église na ye avant la comme na église langa. Mkomo to soani na ye. To discuter kara. Na bino modérer soutenir l'église na yo. Pour il y a des problèmes na biso mbale. Na lali na butu nzamba yo la musanga bi héritier la muka. Na tali papa na moni bato ebele parce que biso nzamba ngai nzamba zunga mukie. Moi na mukie penza. Soki batu vous permettra pas batu ba pesa ba lien ya ba chaîne na bango. Problème te. So muta komika héritier imbole TV. Aki otala mona na sala clip mo depuis 2008 na za mwana mukie na bimita mandefute. Na opola na mbula comme clip un souvenir. Nzamba yo ebisanga bo na butu ya bi héritier ngala zaki zoba de te choisir au milieu de toutes ces personnes. Yo soit nina mutu okoti singa na mangala qu'est-ce que moi j'ai fait. Lelo ba to ebele ba ole lisamute manzam. Nzamba sali yo eloro te papa. Nzamba sali yo eloro te maman. Mutu muta choka yo. Ouais choka yo comme on est homme de Dieu. Bobandi na homme. C'est un homme. Qui te dit parce que ba benge pasteur il faut aller kara asara makamuneti muta sembo. Aza mutu yoko kabona na nzambe te likolo ya mutu wana e zaneti ba yibio mbongo na vie olobi na kolukaka su mbongo te nana micha na pasi eza yo on aura toujours besoin de Dieu na yeko bonde la bino nyonso bandeko nyonso surtout na poto batu mingi na poto sozo solola na ye okoka zo biso papa en tout cas biso to baya ba pasteur akosengo mbongo ya boelika mbongo Obaya pasteur, olobi bien pasteur, mais baba ya ranzam mete. Amen. Yo baye pasteur, mais nzam mete na bonde liyo que ba oyo ya bien pe baza. Soki borozwata ba biso oyo te, bon luka ba misusu boromona ils sont encore bien avec le Seigneur bazali. Maman, papa ozana posa nzam na Congo Kinshasa wa na poto kuna malade no wana. Malade ils ont continué incrédulité pe na monter malade Robert va pasteur te boyena boy. Nzoka la Bible dit l'Éternel est derrière les paroles de ses serviteurs pour accomplir. Bino pe ba serviteur pardon bosunga. Et ça na moment oyo brebis azaka na besoin berger le isaye. Et ça pe na moment oyo berger akomaka kolia pona ba brebis. Soki brebis akomi mature okoki ozwa miliki na mabele na yebo eskizenga oteki apozwa mbongo. Batu nyonso te pona okamba il faut ka mbongo mbongo. Batu musu bandana ya tanda aza chômeur wana. Bandana ya tanda pasi bongo. Un jour okoma kobuka. Eba sali nzambe bosunga peuple bozongela nzambe. Dieu existe. Biso ngayo na loba bino orphelin de père et de mère papa ndonga. Muta komisinga tina vana sana bino émission Nzambe. Amen. Nzambe. Nzambe existaka. Asali bino elorote, je suis votre frère héritier Imbole na sengi penza ozongela Nzambe. Lukata na millier na wana pasteur mo bianza. Mais pasteur encadré, tiko beta, tiko ba prophétie. Ko encadrer mutu kaka pona prophétie te ba tu pe wana basunga biso botika roya na esprit Nzamba lobi nini ako inventer likambu kwa sepelisa yo. Dieu n'est pas un radio, une radio plutôt oh il faut toyer to bandio lobisa te. Nzamba loba swalingi. Voilà. On peut pas plier Dieu. Que to gumbi Nzambe loba poto na posa te. Mais quand même on confirmer que qui on a pesali. Oui, les faux sont là, les infiltrés. Oh, ayana na musala nzambe ka boyemba moko abimimba moko comme yo avant bika somba parfum. Quel est ce parfum qui peut guérir quelqu'un? Ba directive wana eza biloko eza ba cérémonie o soki nzambe na tindio nango o continent mais soit tindio te o ya bimamo yibi pamba. Vraiment. O bimamo yibi pamba yango na sengi bandeko. Ba vrai bazar. Bandeko na ngai batu nyonso baza fauté. Il y a vrai bazar, mais le problème c'est qu'il va encadrer sérieusement. Et ça n'a pas encadrement aux arana Bible nayo, dim nayo au foutagapa
pas nzambe à travers cet homme de Dieu comme papa na yo okoyi ne kobo ko benye papa na makasi te tala na koyi azo na motema alinga yo moni papa bi nga kamaba na misusu otali je vais taire les noms moni tatouage nzoto mobimba a tourner na ba film pornographique bazo zo dim azo tindelo ti jour so tourner dim otindela nga o ezani papa nga sala nga ba film pornographique Malamoro te na téléphone na kata film pornographique wala tikango d'ailleurs kopia nga sous dim no tete na mema ngo bongo te parce que mabaya o batongela tabernacle uta en Égypte il a bato la taba chrétien ka te mba tongango donc il fallait qu'on a planifié manière nini na okende na ye pona yeba ndenge nini ko lembisa ye moi loko ndambo gagner qui déjà na porno wana to zwaka yango na banque à côté ça on a affaire mususu affaire wana e ko procurer oh bon wala porno bwaka ngo nzamba opeso mbongo mususu c'est faux tozwaka mbongo wala porno wana wa banda tourner tout est sanctifié par la parole ata o azaki criminel mbongo a crime wana tozwa yango toyebisie na même mbongo no wana sana ngolika musongolo pakala mais to meme pe na nombre soki eza mbongo mukolo lango aza en vie bakenda bazongiseli mukolo lango so ayibaki mais so mukolo lango aza en vie te ba principe na nombre 5 ezali tokotalisa ye omoni papa donc to kenete brutalement maman yo il faut kata porno wana d'ailleurs dim non la liango lisusu te dim bandumba ya banani nzamba leisa Pierre Muselekete ayebisi Pierre boma Muselekete Pierre alingate ya mukolo mate ya ngate ya nzamba o Muselekete azani ya impure soko tchena lo lemo ko longa impure comme viande Pues nzambe vraiment donc a changer en forme alors bandeko ba keba moi mingi moi ça ndumba pe to mona ya taki Jésus parfum mais moi jalousie kotaki imaginez parfum pe HL moi jalousie kotaki batalaki moi ça ndumba ndengeni na koyana makola Jésus akasi ba chrétien ba kala mbongo mingi te yo biteke bato a sérieux to ba kala mbongo mingi te tala yeso akufi nzoto ne e telengana ni kulus voilà un disciple caché Joseph d'Armaté o akitala ba mbongo neti ya bienté qui viendra prendre le corps de Jésus mais bah Simon na ba Pierre ba chrétien ba mona la Bible thermomètre a tchango na lipeka na éviter attention nini donc le problème c'est que il faut la ba chrétien ba comprendre que Dieu peut bénir par tout le monde papa est-ce que bi que Pharaon longo la bague na la ti Joseph siko talara lelo mutu loko la Bill Gates to Amazon na longo la bague na la tsanga siko na miso ba to a initié pasteur au pasteur comme initié ce qui bagwaneza initiation pour na bino pas Joseph eza promotion Nzamba opambola biso ka pa ba moi jeté Dieu peut nous bénir par bato mabe l'essentiel a komisayo et ni que Éthiopien na Philippe et ni que Éthiopien be ma Nzambe te reine de Sheba ay be ma Nzambe te ba Salomon o Nzamba tomboli à un moment donné à tongi ba kemosh ba starter papa ma mo lo bese belao donc bandeko o ba mona il faut kaka ba kata ko meladi mbala mo ba tikalika mbala mo ba ya pa Yesu ils sont kamikaze pas Yesu mutu fois Yesu a docteur ya ganengoza oza PD yaka oza lesbienne nyaka am fatigué voilà bino bolmi lembi boya na mikumba na bino église eza lolate parce faut ba église ya paradis te ça va l'homme de Dieu to continuer en tout cas ya kolobaisa belé avec l'homme de Dieu les prophètes héritier Imbole en tout cas to kolobelango. Merci Bolanda Kibiso parce que toujours courir vers les temps numéro contact na yo na éviter so ba remercier mais puis na programme église na référence nyonso bato ba ko zoyo église eza wapi pour profiter nyonso wana wala que Dieu soit loué na bondeli suna mandeko o mite melemba ki pour la mamabe ba pasteur ba salaki nzambe te mtasali o mabe nzambe te mutazoki sio zana besoin nzambe bato so ke na so église te ngala bi na église mutu mususu abenganga chaque dimanche na kena ndako ne aboya ne ma église aboya pe ko ya pananga chaque dimanche mona benga na kena ndako ne sangisi bana na ye afuka misi bango to sambeli na tei bango na sisi na bimina ke moni ba encadrement bongo pe ezalaka nango zongela nzambe s'il te plaît je suis sur WhatsApp so komeninga siko na WhatsApp na plus 243 82 654 1500 au monde alors répondre mbalamoro WhatsApp plus 243 82 654 1500 nazawana votre frère Nzambe apambola bino bandeko nyonso vous avez des problèmes le Seigneur est fidèle aux aposa lo sambo santé za malamu te musale zalite tobelela Nzambe ya mawa
et puis na remercier Nouchka TV. D'ailleurs on a appelé ça une prophétie, na yeba ki sous-souté. Mais ils sont loyaux, papa Second Kapanga ayeti kolukanga a place toza eza église pour nazo diriger et yo moni misale zo salema voilà. tozo bunda malema référence pour na bato bali bazwa yo surtout bazana na Kinshasa ou bien ba o ba libanda ba koya Kinshasa. Oui, toza sur université numéro 5 derrière station Kobil référence école Mama Mouilou. Voilà. Université numéro 5 derrière station Kobil référence école Mama Mouilou. Nous sommes là en train de servir l'Éternel. Bisotozo Bundanan Kolo. Avec Dieu nous ferons des exploits. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bolandi, l'homme de Dieu, le prophète hérité Imbole, a fait ces détails, Marambe Bele Bele, Tolobela qui sur la prophétie. Donc, prophétie, n'a pas l'olé dans l'onioso, to simba qui puis n'angamba ba comédien. En tout cas, Tolobela qui n'yoso s'offre rien. En tout cas, deuxième partie, pour que Mamoussa Nanzambe, Tolobela ba point, Eza Ebele, ba sujet Eza Ebele, ou toko débattre en haut, toko le belango avec l'homme de Dieu. En tout cas, restez toujours connectés, branchés. Il y a différentes chaînes likez, partager l'émission. En tout cas, comme la binonioso, bisika ou bozali. Merci na DT José ou azaki soin ya baelema oyo. Merci na banekonioso oyo bobenga ki bozo comment bozo réagir. Tokuta na prochain numéro soki nzamba lingi. Bye.